C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. Na 2017, donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Bah bien, bah news à bien. So pour l'année la peine, c'est Elle News TV. Je vous Bonjour, bonsoir partout dans le monde. Borozangonganyo sur la nangai. Wabino papa liandi fumuto to chombokila. Comédien humoriste congolais, soldat du théâtre congolais, combattant du théâtre congolais. Soki na ye lelo na ye belete na ye tout droit. Na ye lelo na lo bakute belete poso la le belé. Donc na évité na banda ko koya kuna na ville Kinshasa. Vous comprenez? Banda ko koya. Obi batebele ba osala ba émission bazoloba makamba koko ba oloba boye ba otalisa buzo ba koko biso tout otala. Koko sikoyo koko bikotele mwasi apululu. Ozomona biso lokola zoba. Ça dit yo pona yo ba comédie toza ba zoba toza donc ba lâche nde ba lobaka. Biso to ba zoba te to ba yuma te. Toujours les landais que to bungisi moko ya ba généraux. Moko ya ba généraux soda makasa kwei oya kwei za généraux na libota théâtre. Yo soko zo kanisa na kimnini kimakamu na bino bozala ki ozomona no normal mais biso ba comédie to mona ke to bungisi généraux. To bungisi muta makasi. Oya koko zala sute. To tikala su komona etata bat ba imiter ye ba ozala ko la yete ba ozala ko la monstre te. Ozo comprendre. Koko. Yo zo laksa biso na nini? Peut-être ozo laksa bat bana Kinshasa ba ebiote. Ngali yanzi fumutoto na ebio bien parce que na bande ko yena ndako na bino, parce que na bande ko tambola na mobali na yo, na bande ko tambola na yo moko pe à l'époque avobota. Elongi ma belo ko la gori, elongi ma belo ko la l'hippopotame, elongi ma belo ko la mbala mboma. Si vous me le pété mon moulin wa ndeke oyo kitaka doda bambisi yo koko yo za na niveau moi ozaki na niveau même oza moi sa pulu hein ndoki ya mwasi tala ko sakana na batu te po batu bazo tala soki famille pululu biologique bazolo bate biso famille théâtre to koloba parce que to na kanda makasi muto biso to bungisa za chere pa la biso ndoki ya mwasi. Soki batu ba yebi yo te, siko batu ba comprendre na histoire nga na zo beta awa. Soki batu ba yebi yo te, batu bazo tsoka te, batu bazo monoka nengo zo tout atolo. Tela mwasa ndokyo. Aso ba pe pour la tikelinga makambo, pour la tikelinga base. Ndoki ya mwasa kufila mobala keleka na te valo bakeno, batikelinga base anine. Makamu ni na tikelio. Succès nino pour la tikelo, elongi ma belo kwa sambe tu nyama. E bembe na yo niamo kufa to yo zo ka biso to zotala to zo monani elongi ma be lokola gori nda mwindu lokola kake niama mosi momba seka kata boye na nda kwa seka kate o servi mobile azo tinda e po servi batu biloko ya kolia akabaka nanu te ti bondo na to ya na nda kwa pulu koko tikala boye bo solo ti bokei soki pulu te alobi ke koko tila batu biloko kolia akotsa te ndoki ya mwasi. Ndoki ya mwasi. Yo kasi to ebiote. Si yo tout a tolo naza nationalité gabonais, yo za nationalité gabonais. Yo uta benet. Uta bene. So bat ba ebite yo koko uta bene. Mboka kisi. Uta bene na mboka kisi. Et puis yo nani koko ozalaki marié na Benin. Ozo comprendre. So bat bazo ebate yo zalaka marié na Benin. Bato bakenda Benin tende ba ebi ngote mais biso to kenda ba Benin to yebi ce qui est Benin. Ozo comprendre. Benin mboka kisi, Benin mboka mabe. Mboka donc mboka oza lobi na kala tonu ka sa Nigeria ni mtiana kisi. Mais soka te Benin ni mtiana kisi makasi kule ka Nigeria. Yo koko ozalaka marié na Benin puis mobali no yo ozalaka na Benin marié oyo botela mwana no liboso ze longoka gori longoka makako longi mabe obota tana pululu te. Obota ngona magicien wana ya Benin. Kasi to ebite batu ba fongola matoi ba yoka ba nazana kanda
makasi ngali entifu mutoto nana kanda na lobaka te so moni nga na telemi na zolo baseke mabe koti est-ce que bino nga bandana ya poto boyoka nga diana lobali kama mutu Pululu c'est mon frère bao ba yebi butu pe moi nazaki na Pululu na lela parce que kutanga de ya pour le kutinga na poto soki nazalaki na Afrique engeza nde mususu na betela bino lisula ya mwana mwasone elongi mabe lokola ndoki te ndoki muta bomi Pululu oso comprendre et puis na ko betela bino na histoire vraie nini oyo esali ke lelo do Pululu azala réclamer tia kufa oso comprendre bandeko na ngai Koko azalaka marié femme mariée na Benin mobile na magicien na Benin pesa bat bakisi asimba ba pasteur asimba ba musicien asimba ba mineni na Benin ba bakenda Benin ba yebi vous comprendre mobile à Koko comme on a ezaki maître Kodio maître babana ko benga maître Kodio comme on a bango ba béninois vous comprendre Koko ozala azaka mobile ya magicien wana nandenge magicien wana ayaka kokufa Koko batikala ko sokola ye te batikala pe ko permettre ye atane loko moko te na Benin kuna nandenga tsumba makolo mbangu aye Kinshasa ake Gabon aye lisusu nande bayo kuta na monstre d'art ye moko Koko abande ko lala na banzungu ya magie na Benin Koko bino mo boyebi basa banganga nde bazalaka so mobala zate mwasa nganga zana droit ko sala kinganga ne Koko azaka mwasi ya magicien munene so bino boyeba te Christian Mamulupungu tikanga na loba vous comprenez Vanessa Moussa oboti kanga na loba Koko ndoki mwana mwasi moko ya ndoki a vivre na magicien mona na sala no magie na Benin vous comprendre aye wakuta na pulu ko kuta na kanga ya arrivé ya Koko na pulu a beba na nous so bozo se souvenir fidèle cher internaute so bozo se souvenir Pululu azaka na kala na Pululu otanga kuta na Koko na ba 2014 2015 2016 to kene pulu akoma no elongi mabe pulu akoma elongi Koko Pulu stema ezaki lisute Pulu abebaka sobo la de bola na mobota ba l'époque boso ngazonga na ba film banda 2014 mata Pulu même kolata ya pamba Pulu akoma ko kipango sute mais Pulu la zaka Pulu azaki na ba bilamba tia so ba Pulu andola te la mana elamani na ngoye salita moi si sola mapeka sola mbungi elamani na ngoye o Pulu kolata ngoye ye hein est-ce que monstre azanga ba rotine bilamba na poto asanga bilamba partout nangola bazotinde bilamba na pont no ba notinde bilamba na poto koto ba notinde la bilamba mais la mani ya kokwalata Koko asaki na lamba salita moi sinon nga neba na tuna monstre ngabi monstre oh moi sina yo te nzele mobo e kaka ba utine ba kota ba Benin kuna ba nini tala lobi to yo ka Pula websabo akoma moi sina pale. Est-ce que yo zaka mwa so mérité ndako ya ndako Pulu mwa sa magicien we ko kuta na ka yo kuta na Pulu makamnyo se beba Pulu ne tambola bien wazaki no tambola ba star o tambola baka Pulu ko rasuko baka te Pulu ko mo kumba mukongo e bembe na yo ni amelongi mabelo ko lipopotami niama yo bi paso batwa oyoka obi paso batwa oyoka mwasi mobima non bakundi matanga te mozo wela basombelo lupango ni bakosombelo lupango te soki maman liva sombelo lupango lobanga liantité beta mama di mama ko sombela yo lupango te ata mbongo ani sala maman live mukusa e akosombela yo te ndoki ya mwasi imbécile na oni ya matelongi mabe ta mwindu lokwa gori ndoki ni ya maso la te esprit nini na bosa ni na betela mino suli solo oyo toza na film moko tozo tourner à l'époque soki cameraman wako se souvenir mwana ya ve masasi kabamba to benga keka kabamba epe to benga kabamba cameraman mwana ve masasi aso filmer biso na à l'époque na matonge tozalaka na avenir e pa ba makoma to ko tourner na Chiko Pululu ndalo filmer biso mwana ba ve masasi boyoka lisolo oya bo fungola matoyi boyoka po Koko oya zo mona lokwa biso to vandi to tala e to za bazoba te tozo tourner to zaka tableau ngai Pululu
à l'époque son oyeba on dirait na héros makoma na cameraman prophète moko azoleka na matongi atelema kata biso aya pesa pulu mboti abanda kaka na pululu apesa pulu mboli abina sepela kono makasi naza fanatique non numéro 0 tout la bien merci abi je suis prophète na église intel apesi kombo église na ye abi makambo no ebiso tsango na mutu pe na nina ebiso ngo direct na ba camarade na parce que nzamba zolo balangana lo bano kaka parce que nzambe avertira kayo mais oyo kakate abi keba bokangelo ko no ebisa bino bate bele ba ebi yangote et puis lo ba makite songa na zaki na Kinshasa ngana lo bango na vandi na maîtriser pas l'équipe na bungisi muta motuya vous comprendre prophète wana ebisi pululu abi tika kiteti osana mwasi ba 2014 2015 2016 to kene pula koma no elongi mabe pula koma elonga koko pulu stema ezaki lisute pula bebaka sobo la de bola na mabo tala ba l'époque bosonga zonga na ba film banda 2014 mata pulu même el kolata pamba pula koma ko kipango sute mais pulu la zaka pulu azaki na ba bilamba tia so ba pulu andola telamba na elamani no salita mwasi sola mapeka sola mbongi elamani no au pour la cola tango yaye hein est-ce que monstre azanga ba rotine bilamba na poto azanga bilamba partout nangola ba zotine bilamba na pont no ba notine bilamba na poto koto ba notine la bilamba mais la mani ya kokwalata kokwa sakine lamba salita moi sinon nga ne ba na tuna monstre ngabi monstre oh moi sina yo te nzele mobo e kaka ba utine ba kota ba bene kuna ba nini tala lobby to yo ka pula we sabo akoma mwasi na pale est-ce que yo zaka mama so mérité ndako ya ndako pulu mwasa magicien we ko kuta na ka yo kuta na pulu makamnyo se beba pulu ne tambola bien wazaki no tambola ba star o tambola ba ka pulu ko rasuko ba te pulu ko mo gumba mukongo e bembe na yo ni amelongi mabelo ko alipopotami niama yo bi paso bat ba oyoka o bi paso bat ba oyoka moi si mobima non bakundi matanga te mozowela basombelo lupango ni bakosombelo lupango te soki maman liva sombelo lupango lobanga lianzi te beta mama di mama kosombela yo lupango te ata mbongo ani sana maman liva mukusa e akosombela yo te ndoki ya mwasi imbécile na oni amatelongi mabe ta mwindu lokwa gori ndoki ni amaso la te esprit nini na bosa ni na betela mino suli solo oyo toza na film moko tozo tourné à l'époque ceux qui caméraman ko se souvenir moi na ya ve masasi kabamba to benga keka kabamba et peut-on benga kabamba caméraman moi na ve masasi aso filmer biso na à l'époque na matonge tozalaka na avenir et pas ba makoma to ko tourner na chiko pululu ndalo filmer biso mwana ba ve masasi boyoka lisolo oya bo fongola matoi boyoka po koko oya zo mona lokwa biso to vandi to tala e to za bazoba te tozo tourner tozaka tableau ngai pululu à l'époque sono oyeba on dirait na héros makoma na cameraman prophète moko azoleka na matongi atelema kata biso aya pesa pulu mboti abanda kaka na pululu apesa pulu mboli abina sepela kono makasi naza fanatique non numéro 0 tout la bien merci abi je suis prophète na église intel apesi kombo église na ye abi makambo no ebiso tsango na mutu pe na nina ebiso ngo direct na ba camarade na parce que nzamba zolo balangana lo bano kaka parce que nzambe avertira kayo mais oyo kakate abi keba bokangelo ko no ebisa bino bate bele ba ebi yangote et puis lo ba makite songa na zaki na Kinshasa ngana lo bango na vandi na maîtriser pas l'équipe na bungisi muta motuya vous comprendre prophète wana ebisi pululu abitika kiteti osana mwasi moko za pembe na za mwasi mabe za réclamer na spirituel na molili bazo réclamer ye mwasi wana esi abala na butu babala ye azana mobali na butu mwasi wana azalaki na mboka moko ya magie abala magicien ozoye bango pula lobelo te ayoka kaka biso tu totelema to yoka abia uta na mboka moko munene mboka wana eza modi na magie et puis azalaka na mobali ya magicien lelo mwana mwasi wana bozana ye
Abi moi la mwasi on a besoin réclamer na spirituel, faites attention, soko sala attention te. Oko souffrir trop na vie na yo. Na cause mwasi wana. Na sala makambo bele na ebisa yo, mais on a zo ebisa zaka muke pona la musa yo, po ota tembete. Natali so ba sini omonaka. Abi omonaka ba sini oyo. Soki kokwaza mutu asambela nzambe akoloba ba sini ona ebisa bino po prophète ana lobango. Ozo comprendre. Abi ba sini ona zo pesa yo. Soki eza lokuta lobana ngana miso baninga no keza lokuta. Alobi boy. Alobi soki bolali o santaka ndiye ba mutu mo azo pusa yo musika ya mwasi na yo. Onde mutu mo azo tindika yo. Ezalaka ta oyo mobali wana ya butu ya mwasi no ayaka. Ezala ozalaka pesuko la muki na olamuki oyokaka nzoto no lokola mutu outi kobunda. Ezalaka mobali wana mbanda no wana ya butu ya kakomenase yo. Prophète wana lobaya. Pour la otala ka balobe lote. Abi ozalaka abi ozalaki chansa makasi bat bando sepela ko kabela yo ata muta kute no kabwe fa kabela yo. Mais depuis okutana tala bilembo depuis okutana mwana mwasi muta komata sola no asiliki. Est-ce que zo bakamuna zoloba eza we salamaka pour la ozangelo ko ebisa prophète wana. Nzoka ta bande ko loba na mwasi oyo koko elongi mabe oyo ndoki. Moi ça magicien, moi si ya mari de nuit, moi si ya butu babala e déjà na butu ndoki ya moi si mobali non ba kundite et mobali non na poli na mabelete lelo lobi mo abani okendo sala ba émission na ndumba ya moi si oyo tendresse lokola bango mibale ba yebani na ba kindoki na bango na ndumba ya salité oyo tendresse azokende yen lokola bango bakutana basi baboma mibali. Neni ba osala lelo moko te ye tendesa abelisa papa océan paralysé abelisa papa océan paralysé na ndenge nini akenda ko bimana na nina sénégalais moko yiba sénégalais mbongo wana mutu abombaka ngo eza océan elala na ndaku na bango tolinga koloba makambo sute po tozotala keza ba vie privée ya bato mbongo wana elala na ndaku ya océan na tendresse place wandola na pont noir. Nani sénégalais wana lela à l'époque les cas ngopé après lokola yé mwana muluba wana tendresse wana déjà kindoki déjà ya famille banda kala famille na bangona ba kindoki tant ba taquer simité ba yo taquer océan komi paralysa loboko nduma ya mwasi ope asangani ba sangani na koko lokola bango mibale ba bomi mibali ba mesana ko boma mibali ale bando yo sala be mission po lo bakyo ba shiko alaksenga bana misuste ebembe na yo bana mabe yo boteli pululu bana bilongi lokola ba gori bilongi lokola yo moko mama batika ko zwata pululu te imbécile na yo bana na yo boti bakokana mwana pululu liboso pululu mobali kitoko akobota bana bilongi mabe yo obotela biso ebemeno ni amaboke ndoko sangana kaka nde bozo sangana mwasa salité mwasa bondoki mwasa magicien azo tout attendre ngai pula tikelinga makambu mama pula tiki bana somela maman liva somelo lupangu te soka somelo lupangu lobanga na longwa lianzi lobanga ina longwa lianzi pe nazala pe ami ya pululu te ndoki ya mwasa longi lokola makaku niama mwasa mo manon ba kundi mobali te mobala na moke ozolelo ozosenga maswa ku téléphone po benga nani téléphone po yo benga nani ne longi no mabe wana be manani mbatu nyuso ba mono kwa monstre telongi fina ne longi se karatate nyama moyibi yo bi combien de fois pour la so réclamer yo bando yibe mbongo na ndako mobali mbazaka so boyo za pululu moi si mbazaka so boyo za pululu atuna kaka boka si popese mbongo ne ngo pesa tourner bo pesa ngonda mwa atikela ngana bana ndoki oyebi no eloko nini bayo lukila mobali na ote kaka presse na mbongo si yo bomisi pululu te obomisi no pululu na mari de nuit na yo mobali na buto bando yo luka yo tanga so mona shiko pemeni azomona ke shiko asa ko empêcher pa sanga na ote nda yo beta shiko kibota na butu yo so mona liwa muta misubila na kata mbeto ndoki niama. C'est là pour te poursuivre, comme ça, tu na justice. Ce qui famille a pour le comme ça, na justice. Te biso va commander ton mémoire na justice. Il faut l'accepter sur les ouais pour le place et outil. Yo so mona biso tozo banga yo, imbécile nyama. Zoba ya mwasi longoloko la makako longoloko li popota basangani ye likita bango na bango basa mabe babomaka mabali na tendresse nzoto ba mbungi nzoto ba ekaye nzoto na ba nini
ba nini o nyama zoba nyama bango ba salita basi basangani po basala be mission po balo ba ke toyebi bana pulute biso yuku tukokonga na yebaka na ngayo te ngana yebaka mwana mwasa ucha ngola ndinga na yebaka na mona ye na bandal soki à l'époque ngana kutana mwana mwasa na bandal epa ya masa na biso akenda États-Unis nani papi nani azaka na maison d'habillement na ye na bandal wana mbesili nyama yuzu wanga na bana pululu bomengo yo luka ko boma pululu poso ane bomengo mama olive oyebaka ke lokola mama olive azalaka soki motema maweleka e mingi soki mutakufi akoya kosunga lokola mama olive nga lingana e batu mama olive nga lingana ne ba comédien mingi mama nzamba pambola yo me kosunga kokote asa motema mabe kosunga te za doki ye mutabomi pululu kosunga ete mwasa magicien auta bene asala ba kisi na bene naza ya kosilika makasi tane nazoganga mindele babimie j'espère que babengi na kumbila ndoki ya mwasi. Merci na Christelle Mamulupongo. Merci na Sephora Cheket, donc merci na naza osilika na pesa ba merci na bato peut-être ba olanda ngai Amélia, Liliane Amélia, na Suisse, José de Londres, facile à garer, Duce Kapanga, Mike Duchesse, Christelle Mamulupungu, Igwense, Vanessa Moussao. Bah, merci Belé, na bato tout bosse pela kananga, Elvis toi, mon ami, André Silanda, tonton Jacques Mifundu, Dira Makaya, papa na Ardi. Nazabama aussi les quatre na mwana mwasi elongi mabe oyo ndoki wa bomeli biso généraux pour le monstre d'art mwasa magicien oyo niama moyibi munene azo yibaka pour mbongo tango nyoso butu pe moyi na ndako mwasi mombasi karate longe fongwa makate. C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien news donc ça va. Na 2017 donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Bah bien, bah news à bien. So pour l'année la peine tina sou c'est Elle News TV. Je vous